Autres na grosse moulé awa hérité akina ba artiste musicien na Europe est-ce que bako ki maté po bango ba lobi ke concert ko hérité ko beta té l'hiver ko beta pas même 2 semaines bazala ensemble na ensemble et déjà qui matin ba une semaine à Pamba donc l'hiver tikala quelques musiciens aux mona ba tikala belé y compris na ba danseuse donc net Shakira petit sœur na PC Mboti kota azali Shakira moni mboka mundele wana petit sœur là autikala mais et l'obité que so bangonde batikali et au sale héritier watana be passe Congo France bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo danger masolo kitoko. Merci très cher téléspectateurs naebi vraiment boza ebele ya kolanda émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss monsieur Zoso Didi Dipumba, pourquoi pas à notre manager monsieur Junior Boukson Boukassa. On peut remercier aussi à Mouna artiste métinois devant la caméra. Voilà, merci aussi à Ismaël Ntimba Bander Bobby Motema ya mère Charlie mère Mila Evi nanga Alain Chamuna le Good Bander Motema ya mère Mila fanda na ngwende no, pourquoi pas David Olito Motomoko vrai bien ya Willy Mouché Nicole Mondial Singapakebo Jama Katana David Olito tout ça rande to lobaki malolo lori c'est la Congolia. On est ensemble, pourquoi pas à maman Emily Nzemba Motema ya batu ya tous pepele ya mbetolo mama Likelemba. Merci encore à Ismaël Timba Babi Moral sans tracasserie. Merci aussi à mon vieux Alain Chamouna le Good Bander Motema ya mère Charlie mère Mila. Voilà la grosse moulue de la presse congolaise Nabino Nazanga mon côté. Merci aussi à mon artiste Nete Soro Benda déjà Naza Navie Nangai collègue Nangai archevêque Mike Lokamba tous années na plateau mingi to betane masoro, mais quant à moi je dis bon Lokamba. Bonjour grosse molire donc Bamoswamba. Les chèques bazo compter comme mara les chèques. Laissez-moi de vous dire que félicitations. Moni lelo tous à fier sur le slogan et slogan OP et côté par-ci par-là. Et j'en suis fier là non car bande rapoto bazolo ba moi c'est exemple mon kota là yebu Muswamba et ça là vraiment très bien. En tout cas je suis vraiment trop fier de toi. Donc voilà. Merci beaucoup Mike Lokamba archevêque mon vieux que j'aime beaucoup. Tokena nous na minute toujours ba artiste hérité Watanabe Gogan Motona Tembe baza déjà en Europe. Tokena on a sujet par rapport au concert le 15. À cette occasion, moi je voudrais quand même on a souligné na makambo na zanango au moni fali on a le belo comme quoi fali pour pas le bail qu'il fallait c'était prévu à bêta na la cigale, mais sauf que préfecture et boyaki à bêta sur demande sur requête en fait il y a ba combattants il y a bandeko au ba boyaki va contre concert. Mais dans le belo moko fali bon il n'a pas réussi, c'est parce que azalaki vraiment on a le bas à la halte, c'est parce que d'abord nous sommes sans ignorer que visa musicien a fallu et Joan Makité et puis musicien a fallu batikala ko kende pototé. Cela veut dire que fallu pour pas personnellement aibaki na yeki a ko beta concert wana té. Ita ke beta concert na dévoiler secret ba belé ba ibi ngote ba ibi ka ke beta concert non. Donc, Olympia, on est anniversaire, il y a Black. C'est pratiquement impossible. Tout le monde a battu la préfecture. Barobo, il y en a noté. Et ça, la noté. Parce que David, ce n'est pas. David, à Foutaraba, à Fanissa administration, et pardon, il y a un monique, Marambo déjà comme ça. Où est qui plus difficile. Héritier Watanabe concerne. Les aïko même ba musicien na poto autres na grosse moulé awa hérité akina ba artiste musicien na Europe est-ce que bako ki maté po bango ba lobi ke concert ko hérité ko beta té ndenge hérité memi ba artiste musicien concert na Europe plutôt y compris na artiste na biso Olivier awa utaki wenge musique maison mais peine minute na Europe est-ce que bako ki mato ba kozonga na hérité Watanabe kozonga
bon toza nzambe pete to calculer que non nana kozonga nana kotikala po koto to kanisa au moins pe koto wana et ça le contraire mais na komona boye bande ka potole ba benga ba bi ba mon Olivier nde ba mon Olivier akala Olivier alelo eza ndenge mote carrément dans le bas qui selon pe biso banalise wana eza juste banalise na biso Olivier Otikala Olivier je pense pas même à Kobetata 2 semaines pour baser visa 1 mois Olivier Kobeta pas même 2 semaines basala ensemble na ensemble et déjà qui matin ba une semaine à Pamba donc Olivier Otikala quelques musiciens aux homona Otikala belé y compris na ba danseuse donc net Shakira petit sœur na pesi mboti kota azali Shakira moni mboka mundele wana petit sœur na Otikala mais et l'obité que so bangonde batikali et au sale héritier watana be passe et au sale héritier et au changer héritier nelo comment côté vous savez aujourd'hui si héritier watanabe a comment le logo gan boss live motona tembe c'est parce qu'à qui m'a apporté maman héritier tikala qui m'a apporté sala kombo na il a fait son nom à Kendarazonga lelo comme leader ya groupe naï carrément pe Olivier Kosalango le so il va kimi ba benga bomba musicien ya tapis rouge donc le so tikali comme no musicien tapis rouge batandi au tapis rouge yé o betandi ti ba media ba betaka de ba soleil wanga ba betaka donc tikali musicien ya cimetière au kofimbala moko so héritier landa wango esenga me bandeko na poto nga landa bango te anga me bango te donc héritier a préféré que non na kenena zonga sona zongi et au salon kombolanga carrément on sait ba ndeko nyo surtout ba ke poto et ça pour moi ça poto agremencer ote a intimider ote tala pe passe ya muninga wa bébé simbongo parce que là au ke poto wana mbongo tata na ote ya mama leki na ote mute contribuer et ça mbongo ya héritier watana bi compris na staff naï nde basali makambo wana okie pour na ndule ba memi ote ke no po ke no luka mwana moi si so pour ça ndenge ba memi po aux anduleman zonga pe na kinduleman wana et osala quand même bien que to yebi bakotikala Olivier Otikala Olivier bon na ko ba réalité belé até mais na bika ke non c'est le constant nga Olivier akotikala na poto wana. Voilà, ok. Merci beaucoup, Archevêque Mike Lokamba. Merci aussi à mon vieux Alain Tchamouna, le guide Bandera, ma mère Charlie, mais là, pourquoi pas. Ismaël Nsimba. Voilà. Ismaël Nsimba. Donc, bon retour à Kinshasa, Ismaël. En tout cas, ok, merci beaucoup à Ismaël Timba Tozano déjà na Katakina Babi. Ngana yo vraiment même moral sans tracasserie. Merci beaucoup. To continue la deuxième question nangai par rapport à album ya Fabregas Métier Noir Maestro na album Newa Uchobimisa tout à l'heure na titre Cursus album du patron. Toyoki na somoro ayembeli biso ba chronique. Ba chroniqueur na ba chroniqueuse mais si ko atie yango na titre ba chronique foati est-ce que toro yeba pourquoi ba chronique foati wana d'ailleurs pendant le bango carrément naza contre ya nzembo wana te naza la contre ya nzembo wana moni lelo faut pesa na ba valeur musicien faut respecter un journaliste et puis faut rendre musicien sincère wana cela veut dire que biso na bango to sala ka musala moko nengana zala contre Fabrice Soki Bisomoko ton autant sanzelango très bien mais là la tali nzembo wana na yoki nzembo chronifuati na moni ba na yoki yango na comme un titre chronifuati na tali pe vie à réalité oyo ils ont manifesté na kati ya monde na biso en tout cas Fabrice coup de chapeau félicitations Nanzembo Sali vraiment donc tu as fourni beaucoup d'efforts pour nous aider à c'est pas facile il faut le bango en tout cas félicitations vous savez aujourd'hui ceux qui biso moko to mi lobelango te tikata ba musicien ba lobela biso ils a soni lelo journalisme et baby ba tozo ba importance à journalisme te
nakati ya mboka oyo toi crédible mais biso mo tozoye ba yango te bando ke bele ba bebisi musala oyo lelo ba kroni fuati on a euta na poto ba benga biso ba kroni fuati c'est parce que to sala musala ngo mabe to sala musala ngo na bolole or musala ngo sengaka il faut muto le kata na recyclage azota ba fata tangelo ngo to mo formation mo ba ke non koto zalaka a koto zalaka le koto zalaka la bando ke bele ba sala yango te donc tira musicien ayembela biso pour ezongisa biso na nzela et osala biso bien lelo to lo bayango lelo pour na ultima tadi dans la zone na Kinshasa au petit tour l'em na ba ville wana lelo bandumba na ville baza so terre lelo ezaki bato so ke ndumba au mona ndumba aussi préférence non mais lelo ezaki so c'est parce que ebele ba côté internet baye ko matela on a kati internet ba fi ebele baye pona mibali ya poto et puis mibali yango ayebi ke non mobali yango azana mwasi tel boye koto pe mobali yango azana mwasi boye ya ndimi na ye on a tout cas donc yango zomona e BBC musa na biso so tali Fabrice ayembeli ba chroniqueur na ba chroniqueuse mais akemi na ba chroniqueuse c'est parce que bana basi belé lelo internet na éviter donc ba lokoti fulu ba tindi kiangwa au moins ba série moko na kala ezalaka ba série ba cabine ça succès a on a Kinshasa tout monde ba tout ba yakatu na ba cabine na bloko tout ndenge mon internet tout monde ba yakatu ba ye fulu tu sopane tozo e baté qui fait quoi na monde na biso donc eza soni eza vraiment soni non nga moko lokuta ngambete na loba rapena nzambe pesanga musala moko bo ona omona penda ke non eleki journalisme pour na tika na ngango donc en tout cas coup de chapeau à toi encore une fois na maestro métis noir donc Kotazali a pensé vraiment na biso et puis nzembo wana non seulement yembi chacun de nous a part na voilà akoluka améliorer nga nzembo touché nga boye nga penda koto babwakeli ndengai nga koto abwakeli mutu moko te po ebima yo abwakeli mutu ba embeli mutu moko te ça n'a rien à voir à chanter pour na biso nyoso tout ça dépendre na journaliste pa yebi ça musala na logique to journaliste o ayana kibuzoba ngamo et puis nzembo wana dernièrement na mbaye mopaya na tchon na ndako nanga leka na kiba journaliste na longolongo pour mpaya nanga na boya kina lese na tchai mal à l'aise et ça nga mona soni mpaya ayo ka ba embeli ba journaliste donc ngamo na je me suis dit côté ça nga soni monde est conscientiser ngamo donc carrément et conscientiser pe bande ko mususu oyo basala musala wana pe ba sala pe mabe. Voilà, ok, merci beaucoup Arjavat Mike Lokamba. Toujours continue. Viens à Londres ou à Solo Bandal. Ismaël. Plus sans réponse. Wow. Ismaël est au bon bien nano. Ismaël est au bon bien nano. On a bien à Solo Ramoté, ma mère Charlie, mère Mila. On est ensemble. Ismaël Tima Tozane déjà na Ratabakina, mère morale Centraka Syrie. Babi Moté Maya. Donc yazano yoro bon mama. Papi Messi. Donc Linette, Ismaël tapé ça. Ismaël. Donc, la PCG, merci quoi. Voilà, ok, merci beaucoup, Mike Lokamba. Mike Lokamba, to kende naba album ou to chite na biso naba album ou Bima, album ya cursus, Nyatacans, 7 jours de la semaine, et puis Ferrego là, qu'est-ce que j'avais dit, tant que journaliste. Au sentir, nanyo a beti, ton nanyo a beti te, nanyo ndena. D'ailleurs, sur le plan, tout ça classement, alors, sur le plan classement, tout le monde a déjà Kofi. Au moins, Kofi c'est un grand. Kofi c'est Salah, Salah déjà, auto Zela déjà Salah. Mais vu que Kofi, il y a Kalana, Kofi, il y a sous Nenge Morote, il y a un Bazomona Kofi, à Kouei, Kofi Sili. Mais à ça, Kofi. Dans le bélo, sur le plan, il y a un album, Nyatacans, Kirsis, qu'est-ce que j'avais dit?
bien que Fali n'a invité soit déjà bimisi, mais à l'ancien déjà quelques nzembo. Au moni tobo sanate. Musique à kalana, musique à lelo, différence et côté. Mbutu. Donc terrain est commis un peu glissant. Lelo bato kalabando sa musique a bien. Quand la musique est bien, on a soit pesi biso na génération lelo, tout le monde on mabe. Non on dit mais que bato m'toura faire rigola avec musique album qu'est-ce que j'avais dit. Mais zo kangate. Faut le bango. Qu'on lancer des chansons, une chanson, on lancer avant album mais ça les succès, le bit succès album bien on a. Ils ont accroché. Ils ont dit mbela non. Faire rigola c'est un grand chanteur. On a mboka autori ko ignorer en côté. Mais ils ont simbaté, ils ont kangate. Kofi Olomide à l'imois, n'abi t'écoute ce Kofi Olomide a bimisa album wapi. N'abi nangate. Mais n'abi titre rara album Nyata Kons. Mais quelles sont des chansons où ils ont se retrouvé dans quatre album Nyata Kons ou non? Kofi Olomide est disparu. Weranson, en tout cas, le Kouta m'a bêté. Wera a fait des albums oyo. Même biso va chroniquer au bout ce sont des albums qui n'a pas pu accrocher sur le plan et succès nakati ya mboka opeli banda. Mais lelo wera asali ba métissage ya ba nzembo lelo futi o to mona yango. Moi j'étais à Matadi namoni album wera ezobeta. L'album c'est quoi encore il y a Weranson 7 jours de la semaine. Non, félicitations à Weranson. Asale Moussala. Moi, na évité na rolo ba mutaro ko contredire ngate même bata poto même bata Kinshasa awa Weranson il a travaillé. Vous sentez pena que non Wera pesi biso autonomité pas Weranson et le réseau zanga ba Kofi Olomide. Après ça biso karateke to moni si ndi to moni Kofi. Non. C'est monotonie. Quand tu as déjà dans ma toile, tu l'aimes yango. Tout le monde a signé, tout le monde a confié, tout le monde a passé théâtre. Non. Papa Sabiso dit nouveau. Et on se monde a bandé qu'on a vu sur Fabrice, na ba Kixis, papa Sabiso, soit qui va placer mon Fabrice a yembi lokola na lokola na ba yemba ba benga opéra. On se comprend. Lokola opéra, tout le monde a opéra, on va voir mon ténor lokola na l'église catholique. C'est ça que les gens veulent. Et ça te non bo pesi biso ka to mona kara non fia imbarabwe joie imbarabwe loka bo sala di bala na bino to lingi su makambo wana te musique lelo za musique ya kalate oyeka bandi ko yemba na yo tina suka non pesa biso o génération tozo linga ya onzo mona lelo so amna sala classement album o juste à sexe même na Kinshasa a les albums ya Kirsis ya Fabregas après Fabrice c'est Weranson. Après Weranson c'est fait rigola. Voilà on t'a contredire ngati. On t'a contredire nga tout tâté. Nabi Kofi il est disparu. Il est où? Non, je demande quand même, laissez ma question. Il est où? Moi je sais pas. Même na kati marché à ça wapi. Nabi te que soit faza personne na mon frère toyebi. Mais il est où? Azate. Collecte des chansons, 3 chansons à la télé, le but est Rosali. Il est où? Biso tambola na ba boîte. Tout ça la investigation na biso par-ci par-là. Kofi Olomide est où? Azawapi. Azo Kanate. Tebite ba baza proche à Kofi Olomide, bazo ko ça y est, Kofi zo beta. Na bisa déjà Kofi Olomide abenga na bato baza pembe ne wana ba yuronsa, ba tout abenga na bango. Atia bato asika obaye. Na vision asika bazoko ça y est papa en tout cas tokinze mono na non toko ça Kofi Olomide aza moto aza mamebele awe mama musute origo sala il faut quand même azana bureau oyo baza censé ko lobele vérité et le mité pour bango tout baza banga ba Kofi Olomide mokonzi a condamné ceux qui mokonzi aucun zembo wana mokonzi non c'est pas ça ko ça moto ya bientôt
Voilà, ok. Merci beaucoup, Mike Lokamba. Na moni to comme vraiment que c'était protocole na émission na biso. Question na ngapé suka collègue na biso Franck Disuka Stemai. Babi ba bon séjour na on a Djoubek kuna on est ensemble. Rolo bani par rapport Zambie oui akende mo tournante akeke cette fois ça décidé abi no grosse mouli fora kende penanu. Ba bon séjour na Franck Disuka Stemai. Rolo bani par rapport aussi à Franck Disuka Stemai. D'abord, on a rectifié à la Zambie. Avant loba, au moins le moko na loba ngo, le loba te belé faut ba remercier Mike Lokamba. Je suis la seule personne où a joué avion, bande au Segabi sur ta TV à voyager, à jouer avion, bino ba internet, faut kenda bon mataka ba wewa. Nga longo la complexe on a joué bien nga avion on a mata Dubaï. 8h du temps na kina Dubaï. Lelo na mona banduka basi ba ma Hollande ba tutu balandanga wana ba kuma po ba mona ke Mike Lokamba na Dubai ndio nanga ba na kotanga ba kombo ate ba tutu ba ibika bandiko ba kende Dubai na habité iko kité na matsa mo CV na ke Zambie na beti ba Mazabuka na beti ba Tanzanie après na zonga boy. Carrément de Franck Disuka Stemai. Bon voyage Kotazali, bon séjour Kotazana na Zambie na Lobanini pour ngana zala déjà après yaye. Donc oh tu y a ça pour l'instant ils ont déjà ça na zuba Nzambe. Moni kombo landaka batu. Tomi ko sana raté. Ngana mi bela na bina. To mokile tourner ngana na kati ngap na balusango. So na ke Dubai bino to bolanda Dubai. So na ke Zambie bino to bolanda Zambie. So moi na saki ma pas contacter ngate skazola lanzala. Mais félicitations à Mbutalika sundenga memi Franck Stemai. Mbutalika suntamemi Stemai. Il t'a memi. Ah bon? Franck en tout cas, il a beaucoup souffert na kata Kinshasa. Et à occasion Mbutalika soit salié donc voilà, et tu as un bon souvenir pour na attaque faire bossa na ngote. Voilà, OK, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission pour tout Kabolana yo Mike Lokamba mot de la fin na yo. Mbutalika ça me maquille pour à couvrir l'événement. Banda kenda na mona tellement mo ekota te Mbutalika na mona ka a publier ka des photos. Bazana na alimentation ko to biso to sabota alimentation ngo derrière to zalana ba kabose wana to liara wana te ya kangi na alimentation na mi balé na western ba zombongo. Donc artiste qui pas qui nous kanga ba photo na western donc bon dans la salle la critique partout même journaliste au gaffé il a gaffé vraiment aucun artiste il faut avoir vidéo na yo poster rien banda kenda la vidéo mon côté alors ça tamboka ba ya Zambie ndenge za rien donc ba artiste ya Zambie prochainement ba musicien faut même ba journaliste baza professionnel journaliste baza local azu ba maramazo ça la tête donc ça tue. OK, merci beaucoup Mike Lokamba. Toka bwana biso na ba dédicace Ismaël Tima. On est ensemble, tous nous déjà dans kata bakina tozo lia tozo mela tozo sepela. Mon vieux Alain Chamuna le guide Bander babi motema ya mère Charlie Mermila. Toka bwana biso na ba dédicace pesa no numéro ya contact na yo. Yango eratarate Marguerite ezala nango mais eratarate et puis toka bwana na ba dédicace. Préférence tout sera remerciement. La PCI, d'abord merci Nayo, et puis merci na Ismaël Timba, merci na Papi Messi, Otobel elle aura tout le temps, Papi Messi, donc prêtre na Katangola, et merci aussi na boss Nabiso, je suis Didi Dipumba, Oazo Sala qui Congo français ça toujours. Et puis on va foutre à bien quoi donc il y a 3 mois kayo il y a que grosse moulina fanda na ngwende nanga félicitations et puis na soulever le mot oyo batu ba grosse mouli était parce que grosse mouli à lo baraté l'équipe a été belé batira minoko wana l'équipe a été belé même ba nonga na kangisa bango l'équipe bango donc en tout cas félicitations ça la simple ndongo zalaka merci. Kuna zole na boaka bango vraiment na bité na rwala président ba cameraman azeux zala kana donc félicitations continuer à bongo donc mutu munene bo mona ke vraiment donc pour atara ne munoroté pour yango boye baraté mais so bozana pour atara munonde bo andoye basiko ke non sur Azanani. Donc merci na Ismaël Nsimba, merci na Le Django le roi de Chicago, tous pepele ya mbetolo motema ya mama Emily Nzemba.
mère wana asala surprise moko boye afanda boye Mike na osindelo mbongo lobby kino zo mbongo na yo na kina pe na zo mbongo nanga esanga plaisir à ton apprécier mbote na en tout cas maman la linga rabino makasi na papa bozara vraiment awa esala bien et puis baza bato apoto o batonga na kata Kinshasa ndako kitoko ya osara na koto te. Merci à Anne-Marie Dibenga, motema ya Dieu Dibenga, 5 ans de silence. Et pourquoi pas na merci pour la première dame de Lausanne, motema ya Gobelisha, na Pessier. Toi, chité na bois qui était toi chité. Motema ya Gobelisha. Donc, un enfant pas comme les autres, Rich Anzil Wawa. Et pourquoi pas na boss na oiseau beng sanga na Fredicine. Kombo na patient ilolo mutuka ya mbongo. Mais dans tout le monde solo bama mususu na bombina no so to moni pembe yambe ya to salela ngo eso émission yambe mo meza awa oyo ko alimenter mokili pour mutumo ba uti na sala mabe mais to garder non par respect non ya biso boye presse par respect aussi à ba musicien to garder non silence mais ce cas ça ne va pas en tout cas mboke rozika et puis comment na bi ki aéroport même aéroport il y a France wana et au Pelamoto Château Rouge moto ko pela pas Loris la congolaise donc merci vraiment grosse moli président et ba caméraman mona artiste na pesi mbote na pesi na madame Naya comment na moi na Londres na yebe na pesi mona moi mbote na pesi petit nanga Nipto Makwala au azala tout le temps dans le bureau et staff tout à Kinshasa, donc merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Mike Lokamba. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Mike Lokamba, tout désannoncé émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre danger Mouna artiste. Merci encore à Ismaël Tima. Même Moral, on est ensemble. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, M. Josué Didi Lipumba. Pourquoi pas à notre manager, M. Junior Boukson Boukassa. Merci beaucoup à mon vieux Alain Babi Moté, ma mère Charlie, mère Mila, mère Morale. Merci beaucoup à Yaouli Moucheni, Code Mondial, Jama Katana, bon séjour, Nakata Paris, Kuna. C'est Yaouli Moucheni. Voilà, venu. Il y a un vieux Willy Moucheni à table 1000 fois. Mais. Non, bien, bien. Ok, merci beaucoup. Loris de la Congolie, ma maman chérie que j'aime beaucoup, pourquoi pas maman Méline de Mamoté, m'a tous pepelé mbeto l'auto causé déjà na kinapo à Koya pour c'est ma maman Londres tout bakanga ma kelimba na bango batikela c'est kufa déjà bakanga Bon, ma Méline de Mamoté, m'a tous pepelé mbeto l'onde nzamba ma kelimba, pourquoi pas David Olito motomoko bien papi Messi motomoko bien depuis Lukampa Mandela Mukonda babu chez toi dollar yana kwanza yana nyonso yana merci aussi à Dorlan Wakaka Embe, pourquoi pas à Mouna artiste et métier noir devant la caméra quand des grosses moulines en bas. Izé 10 000 $, c'est quoi Eric et Izé? Voilà, quand des grosses moulines en bas. Tout ça un système à Bamoussou en bas. Vous continuez comme ma balai chèque, c'est-à-dire ok, na bino na what is to yango bolala et yango bolala mikolo na na système ka pese loko ozwe loko. Donc c'est-à-dire si tu solol on te solol, mais si tu solol pas on te solol pas. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi déjà je dis merci, au revoir et bye bye. Congo France France.com site ya Tolo Masolo ya danger Masolo kitoko Congo France.